Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Mama wana mutema tozali vraiment na mawa ya koyebisa bino penza papa na biso yaya na biso pe leki na biso papa Henri Bonitingi vraiment oyo atiki biso penza na mukolo ya lelo penza mawa mingi na kati ya mutema bolanda ndenge balobi na micro ya Lingala News. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Vraiment, et ça qui m'a mercredi le 31 janvier, oyo penza veye mortuaire oyo ya papa na biso tingi la badi vraiment oyo atikaki biso penza oyo abotama na 1959 pe atiki biso na 2024 oyo penza papa que ton âme repose en paix penza na veye oyo ezalaki awa na sali ya pova moto nyonso azalaki na mawana veye mortuaire oyo penza awa na sali ya pova vraiment famille ya papa tingi ngabani vraiment bazalaki na mawa ya kolela ndeko na bango penza na veye mortuaire oyo famille ngabadi nyonso penza bazalaki na mawa pe na groupe kapita vangu oyo penza bazalaki wana pe na famille sacré pe batikaki bango te pe famille grand mabwana susu famille nyonso ya grand famille ya CEGD penza batikaki famille la banda te oyo balobi frère na bango Boni penza atikaki bango oyo bazobenga ye grand maître bijouterie oyo atikaki biso le 20 janvier 2024 penza esalaki mawa awawa vraiment na sali ya pova sali oyo ezali awa na Niangara penza na direction oyo ya elengesa mutu nyonso azalaki na mawa vraiment ya kotala papa na bango Boni tingi na bani vraiment ndenge atikaki bango mutu nyonso azalaki na mawa bongo awa tokomi awa na morgue oyo ya mabanga penza kobimisa corps ya papa na biso penza esalaki mawa nyonso bolanda.
na sali ya pova. Vraiment ezalaki penza bato bazalaki ebele pono na kotala papa na bango Boni Tingi Ngabadi vraiment oyo atikaki bango le 20 janvier 2024 mutu nyonso azalaki na mawa penza ya koloba pe ya kolela vraiment na kati ya salle oyo ya mpova. Bola na ndenge ezalaki penza awa na kati ya micro ya Lingala News. On va penser à tout moment à nous souvenir et comme à Tanamutu et pour ça la pinzolé tanga et je comprends l'émotion pour exciser la kati du soma monté parce que moi-même je suis en train de partager cette douleur avec la famille. Voilà, pour prendre ce que ça pour être dans la 1 heure du temps, on a déjà consommé quelques poussières de minutes pour nous dire toujours qu'il est déjà moulay. Alors 1 heure du temps, la question de Roger, à mon manière, donc soit moins exhortation en quai pour ça moi témoignage en lisant biographie à moi et puis pour ça la dépôt va de faire et puis on va faire les derniers règlements pour que ça tient pas dans mon so allez kantinga tinga cercueil pour na couper ça ndeko na biso ko tolinaki mingi couper ça les côtés à souka to ba kimia éternel et véritable Dieu. C'est toi qui es le maître éternel des circonstances. Pendant que tu peux se soutenir au Oyo, pour la nuit, son malade, pour lui, vous savez la dissolution. Il est écrit dans ta parole que nous sommes au sol, pour la gloire de mission. Merci pour la gloire de mission. Pour la gloire de mission. Tu es tes âmes et la lola. Yokamba biso pe molimo no santo azala likolo na ntango oyo na nyonso kosala na kombo na Yesu. Amen. Est-ce que vous mettez dans un peu Mako Makasi, acclame le Seigneur, mettez la montagne et la vie Mako Makasi. Nous avons besoin de Simaka 24 heures la journée, nous avons besoin de Simaka minute nyonso, nous avons besoin de Simaka seconde nyonso, nous avons 6 mokili na maboko na ye. Et par la chrétien nyonso bazaya batoi biso shalom. Bandeko na biso nyonso ya mupeto biso boboto. Bandeko na biso nyonso ya lingomba ya Christ topesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Wana tozongenga mosali na Nzambe mpona une brève exhortation tant pasteur qui vazoya mpona kopesa biso exhortation ke il est écrit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tozongete na Nzambe maboko makasi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons dans 10 minutes d'exhortation. Ici, là, nous allons dire que nous allons dans le Nzambe. Kolo azaka tina bango. Na lingi dans le verset moko, pour les verset ngai na yo to yebila. Azonde ngamo peut-être le verset le plus court de la Bible. Dans Jean chapitre 11, verset 35. Même mieux pour le citer yango, mais par respect. On a dit tout l'appelé dans le sous. Bible dans la Bible dans Jean chapitre 11 verset 35. Jésus plaira. Jésus plaira. Tous ces contenus, tous à la Kenya, il faut savoir le bon ensemble, tout le bon ensemble. Bien aimé, et ça a dit quand il y a matanga. Moko na bandeko oyo Yesu alingaki mingi akufaki na kombo ya Lazare. O Lazare oyo selon bandeko ya Hébreu kombo na yake koloba Lazare qui signifie monnaie qui vient de l'Éternel. Yesu kama yeye na matanga abandi kolela bandeko balaki singa na ye. Bamonde qui zozolela baseki Yesu na motema na bango peut-être bachola ki kolobete oyo zolela alaki na bakapasité nyonso abakaki pe bakobikisa bamalade kosala bamiracle ebele mais lelo ya kufi eleki déjà 4 jours aye sentiment na ye liboso ya kolela eleki kolobete arepete po ete 4 jours eleki akosekwa te. Alléluia. Mais il ne plairait pas pour la mort. Parce que Koufa, on a eu ce
wana Lazare akufi lisungi na ye ezouti epai na Nzambe ata na se na mabele ata peut-être 3, 4 ou 5 jours puisque lisungi na ezouti epai na Nzambe Nzambe aza na makoki ya kosunga ye po ata reprendre vie na ye. Mais Jésus azokolela mpona bandeko nyonso bazalaki wana. Pourquoi? Premièrement, bandeko bakomprendaki ke oyo eza ministère ya liwa. Et puis deuxièmement, bandeko bakomprendaki te ke la mort eza eloko eza réservé mpona mutu nyonso. Et puis troisièmement, bandeko oyo bayebaki te après kufa mutu akendaka wapi. Christ ntango atali ba ignorance ya mitema na bango aleli mpona bango eloko na kufa. La preuve andeke ndeko Lazare oyo bandeki ntango nyonso na vi na ye kokanisa ete lisungilaka kuuta epai na Nzambe asekwaki. Yaya toza na meme cas tozolela moko na biso aza na susi. Mais ce que susi na yo ezomemo na kufa to susi na yo ezomemo na repentance. Est-ce que soki verset ezoloba na biso Yesu azolela ti sikoyo Yesu wana akoki kolela mpe mpo na yo. Nalingi moko na biso yeba ndenge toyebo Salomo azoloba ntango ozomona makambo boye réfléchir. Papa te Bible lobi na Hébreux 9, verset 7, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi faire du jugement. Bandeko bayebaki te mutu nyonso engeli aleka na kufa puisque tobotama ezali tuyebeke tokokufa. Mais ntango tozoya na matanga tozoya kolela ndeko na biso c'est vrai tozolela toana mpasi na motema mpo na ye suki. Mais mpo na ngai na yo toza na se na mort. Est ce que tozo réfléchir ke lobi ekozala mpo na nga lobi wana ekozala mpo na yo peut-être na 14 heures ekokoma mpo na moko na biso. Soki liwa eyeboye bomolelo ekozala ndenge nini. Yaya état de santé na yo te, état de santé na nga te, mbongo na nga te, résistance moko te naza nango oyo ekopekisa liwa eattrape nga. La mort c'est la chose la plus impolie. Autant que vous attraper mutu atunaka destiny pas na mutu te po tayebi yo. Mais loko ngana koloba na yo tu es prêt tango za na bongo o échapper na kufa. Atako kufa po na yo kufa ekozala pongi mais ekozala kufa libela te. Parce que après la mort il y a le jugement. Bandeko ba ignoraki yako. Lelo na lingina loba na biso pona ke ne subisa maloba nanga ngale ka 10 minutes te nkola zolela pote kino ta uyo yaki awa tolekisu na butu awa nano yebi te pourquoi Nzamba permettre yo zala na bomoi mais tout le monde ndeko na biso alali. Dieu l'a permis seulement parce que ngai na to réfléchir ce que ça nga ce que ça yo après kufa kokende wapi. Mais il y a un chemin oyo sala ki ata kufeye to rate kufa oyo ezala poki po na biso mais lobi to sala na kolelongo chemin yango ezali Yesu Masia. Bible ezoloba il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Mutono sa yamie na bongo na ye aza na bongo atako kufi yebete Yesu ana kokomisa au surprise bisiko mabele zo réclamer yo le mettre za poussière akokomisa surprise pour que so kozongi poussière oya yo le roki na mabele e ko kasusu kozonga wana te ko fanda wana te pe mabele ko sata yo. Après la mort, il y a encore une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. Après la mort, il y a encore une autre vie dans la souffrance qu'on appelle l'enfer. Mais bateau va se échapper là non. Parce que bateau va y aller sur Masia, le col à mon compte. Paix mon béquisse na biso. Il y a un ami dans le banayo. Ndemo sawa. Ndema Yesu Masia, le col à mon compte. Paix mon béquisse. Merci beaucoup. Je crois que s'il y a un nom dans la salle qui parle,
tofandaki na ye lopango moko baboni ayebaki kosolola na bato abande kokangakanga te abandeka koseka abandeka kokomprendre na fasilité soko oyebisi ye likambo akomprendre azalaki mpenza mobosi oyo abanda kobokola me libana ya mike akoki kosomba lipa na ye ya 1000 francs batie mwamba akole yango yeboko te akole yango na bana mike vraiment azalaki papa moko malamu atiki biso na pasi na mawa molimo lepe Ngabali Tingi Henri Boniface abotami le 8 mai 1959 abotami na Mbanza-Ngungu. Papa Zandivo, Papa Ngabali Makon Normani, maman aza déjà na se ya mabela lenda kopema accueilli atiki veuve moko na bana misatu, dont 2 filles et 1 garçon. Avec ses apasaki famille na 6 enfants dont atiki 2 grandes sœurs na 3 petits frères. Lui il était 3e de la famille. Merci pour la découverte qui information. Vous avez remarqué que la mission na mabele tuna na matonge ba découverte sur pe bazala ki makasi o wale koleka to selino merci. Sans plus tarder, nous allons les canaliser mususu. Je crois que c'est la petite histoire que vous pouvez connaître de l'Église d'Hispanie. Pendant tout le temps, Zalaki na Samoui, Asalaki Moussala, on l'appelait d'ailleurs génie. Hier, Badeko Bazalaki, Baïbisaki Biso Djogaki, il savait tout faire. Donc, il pouvait maîtriser à faire tout par un simple regard. Soga Talita Mouké a observé, il va faire même plus par rapport à l'observation. Asalaki Wana, mais durant toute sa vie, Azalaki Bisoutier. Et il a fait les œuvres et ses œuvres resteront gravées. Nza moto nyonso apesaki ba genre de fleurs na ye penza na botosi nyonso pona kotala bolingo oyo bazalaka na papa na bango penza eleki mingi bolanda ndenge bapesi penza awa mutu nyonso pe apesi genre de fleurs na ye. Tozalaki na présence ya bato minene penza oyo nyonso bazalaki awawa penza esalaki bango mawa vraiment na recueillement oyo vraiment awa oyo papa na biso papa Tingi Ngabali vraiment ndenge atiki biso. Ah papa, que ton âme repose en paix. Famille carrée, passé au centre de la ville, comment courir si mon ne prenez pas trop de temps pour dire à Sergei, on est posé la Kaoleti. Après nous allons appeler la famille Mayele. Moto nyonso vraiment azalaki na mawa ya kotala papa na bango, yaya na bango, leki na bango, koko na bango, penza ndenge azali kokende mutu nyonso azalaki
Là, vous allez nous accompagner dans la cimetière pour autant pour la bande de Kobarotika, la carte Nesika. Wana totoke les alamo bate lipe mosungi na biso na nzela. Épargnez l'accident nyonso. Makombo na Yesu. Amen. Kokoma awawa na cimetière oyo babengi Mingadi de oyo ezali na Congo Central. Penza awa kotika corps ya papa na biso, vraiment yaya na biso, noko na biso oyo babengi papa Boni Tsingi Ngabani. Penza que ton âme repose en paix papa. Bolanda penza ndenge awawa bazalaki vraiment koloba pe bazali kotika papa mokolo ya suka awawa penza na Mingadi de na cimetière oyo ya Mingadi. Makombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokanga miso na biso. Zambo memi biso. Nesika opo na réflexion. La Bible dit tu fais toutes choses pour un but. Ce qui te y est, tout le monde a donné pour kokota nzambe. Dieu oublie le pourquoi. Voilà pourquoi tu saignes tes nzambe. La marche autotique na mona sena mo yo songa biso. Yo pesa biso makasi. Mais molimo santo éliminer biso afin que tu pousse dans le sepai na yo. Ndima boyamba yo pe ko tambola selon la volonté na yo. Pour être lobby tous à la célébrité. Attaque au coup fait qu'on y a et la bénéfice pour la biso. La tinete et la porte et comme ma biso qui no na lola. Nous se volega et que sur le coup la communication amen. Tokaki toyembela nzambe Yesu kosalama nase na ngolo na nzambe parce que bazokotisa corps bibelobi tie poussière tigre tino na poussière wana bakotisi biso bapaster tokozwa symbole ya kozongisa mabele alisima les vont continuer service ça va pour le cap. Mais tout ça dans la louange. Amen. Yesu ndeko na bu Yesu ndeko na bolingo Bande ko ba bonde biso ba ko ça on va ça là vraiment na makambo oyo nyonso tu Pasteur Bruno ye moko oyo penza azali chef de famille alobi boye na micro ya Lingala News pe apesi batu nyonso oyo bazalaki na bango banda matanga ti ndenge baye na cimetière bato balandaki bango vraiment apesi bango merci ndenge batiki bango te vraiment bolanda na micro ya Lingala News. Toutes les familles et landaki biso, tous les amis et toute personne oyo alandaki biso na likambo na passion makasi douleur et na ezoki mais ezoki te mpona de mois kota mais ezoki mpona passion oyo ya douleur ya séparation nde balobaka yango wana vraiment topesi merci na mokili et surtout le ministre provincial. J'avais oublié à vous remercier na salle tellement ndenge nazala komona maître soki akolanda obi akoyoka quelque part akoyoka remerciement na ngai na oyo asali mpona biso na koassiste biso du début jusqu'à la fin ya na salle présence na ye mpe ezalaki wana vraiment toremercie ye na nyonso oyo asali mpona biso à la personne de Julie Mamboulou. Donc vraiment ma remerciement à toute la famille et que na ye. Après donc voilà, tout est bien passé. Ndenge tosengaki pa Nzambe parce que nous sommes une famille chrétienne. Tosengaki Nzambe, tobengaki ye, nous l'avons appelé, tobengaki ye dès que totiaki corps na morgue tozongi na ndako tokondisaki prière tolobi tobenga ye aya azala na biso, assiste biso, accompagner biso
azala maître ya nyonso, azala prise en charge ya nyonso, vraiment nous l'avons vu. Tomoni à Saleli Bisso. Voilà pourquoi on a des serviteurs de Dieu, nyonso, tout le pasteur Bayaki, vraiment te pesi merci. On a nyonso ba assister Bisso. Vraiment, révérend Bruno Utikoloba, d'abord merci Nanzambe. Tout à l'heure, avec Koye Bisabiso et le Romoko, que tous à Biso, tous à la Nzambe. Et après ça, il s'appelle la joie, le premier jour, le païnaï. Et ami Balé Tolobi, merci na son excellence Julie Mamboulou pour la nyonso au malamu. A s'appelle la carrossage de la mission na kati du bon Nzambe monaye papa mbolaye. Merci d'abord Nzambe nyonso la famille Mobimba. Oyo la kisa mbuma ya mutu ndenga zalaki. Eleka na kimia makamnyonso na kimia. Tolobi Nzambe merci et le premier jour n'est pas inaye. Merci na bana nyonso la famille Ka oyo ba s'appelle pour accompagner biso na likambo tina suka. Bolam Nzambe ezala partage la baba. Merci beaucoup. Lainde Noko. Noko ya Noé. Bango solo banang kasi ngai. Ngana bango azaki ndeko ngai. Atira na bango, bango serré, atira bolingo, bango pe bayibi que photo ndinga na mingi tango sur Kamugali. Voilà ko yebisa ngai te. Vraiment to comme si nzambe na ndenge na ko tsiki kitoko. Leki madame na kimia dans le beto, il a aussi que Boni a qui montuna bolingo, montu ya batunyoso et avec le bandeko. Vraiment, on a séparé les mandingues, mais aussi les kitoko, c'est possible merci mille, avec sur la bibiso, avec sur la boko, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, ou sur la salle de comme si Nzambe, possible merci mille. On a un peu Babina sali pour Mulingani, Tanga Masolo, boucle.